L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les Mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino toza liboso ya ndako ya kitoko oyo toye kotala oyo tobenga mikolo sointologie ndakwel. Donc sointologie ya ndako bomona bauti kobongisa sika, donc batie ba peinture ya sika totala yango. Mais avant tobeta lisolo ya ndako oyo tozonga nano na balabala, tobanda nano na balabala bongo toya. Donc voilà. Awa toana boulevard Lumumba. Donc boulevard Lumumba yangoyo awa toza na Kinkole, dans la Prince à Kinkole. Donc so outil aéroport ozoya ba redéposer na Prince dans la arrêt Kinkole station Gradi. Station Gradi yango wana kuna na ngambu, on a place mitu ki telemi kuna na ngambu. Yango wana nde station Gradi. Donc awa tozana Kinkole donc arrêt Kinkole na pont. Donc soro zana aéroport to na masina Pascal babele lara Kinkole na likola pont. Donc to ande sko likola pont awa. Donc Kinkole placement mambe fandi. Donc placement administration ya Kinkole ya bama boke bama lewa izalaka nde iza na arrêt oyo. Donc wana tozo poussana vraiment botala bien ndenge to côté là. Donc to laxana na venite to kota na lupango tozo ngasko na ndenga libanda. Voilà. Donc lupango eza 4e parcelle na avenue. Tozo eza na Kinkole dina lobi arrêt likolo ya pont Kinkole. Yango eza 4e parcelle na Makadam. Donc wana adomoni libanda to ngasko to kota na kati. Torotana na kati po tobeta masolo. Voilà. Donc awa toza na kati ya lupango. Donc bomoni lupango eza en pleine misala ya réfectionnement. Donc tolobaki mikolo yo pona bato o ba comprendre marambu te etali bango. Donc ngo somba lupango ba biloko ko somba yango eza na 4 portes ya ba locataire. Donc porte ali boso air to côté na droite, locataire mo afandi wana moyen to zoisa te to zela alongwa. Ndako liboso eta chambre, salon, cuisine, toilette. Ndako mi balai, deuxième porte, so na porte côté eza 3 chambres, salon. Ndako mi satu eza chambre, salon. Et puis ndako ya suka place totelemi à na gauche awa, place totelemi awa. Donc eza 2 chambres, salon, toilette. Donc le pan eza en plein réfectionnement. Donc je crois que dans 2 jours, 3 jours, tout le monde a changer. Donc, ndaku peinture sika, bamamuto sika, ndaku ezongi kitoko. Donc, lupango oyo ndena lobi, eza 12 mètres sur 23. 12 mètres sur 23. Et un emplacement est bien 4e parcelle na Makadam, avenue o ata oyena tracteur, ata oyena avion, ata oyena nyos oyo yanango. Et côté très bien sans problème. Donc le pan au bandako nyonso ebimisaka dans les $350-400. Donc ndeko tout bongisa ngol suboy. Je crois que dans marambo yo changer les sous très bien. Donc na kata bandako nyonso yana ba plafond, bandako nyonso está très très propre. Donc au deuxième porte na lobaki chambre et salon, 3e porte yango yo obomoni rideau rouge et ça 3 chambres salon et puis porte ya suka
chambre, salon, cuisine, toilette. Donc wana awa tobima biso déjà tobima po totali déjà kati ya lupango ndenge ezali bato baosala misala moyen toumela eza te. Donc awa tobima déjà nde nalobi lupango batie $45,000 à discuter. Donc awa eloko ezanga biso yaka bapavé espace ya mabele oyo pavé mpona epesa lisusu makambo ya bien. Donc $45,000 à discuter. Donc propriétaire ndeka tolobaka toujours atekelo na ye ayebi bakalkile aza na yango. Donc mpona motu oyo akoza intéressé boyebi nde da tobetaka pam mobimba. Donc obengi kaka numéro eza na affiché na se wana siko nde tobima boye tobima ti makadam mpo bomona sorti ya lupango ndenge ezaleli. Donc voilà awa tobima nalobaki bien tozalaki nkole arrêt likolo ya pont. Donc wana tobima tomona boulevard déjà na musika. Donc à partir ya awa tomona déjà boulevard na musika esika touti lupango liboso yango ya mibale ya misato et puis toza na makadam. Donc ndeka na lobby ba document tout eza propre, ba document tout eza bien. Donc awa eloro mo eumisa biso awa eza te. Puis propriétaire aza direct na Kinshasa. $45,000 à discuter. Donc makadam yango wana place bomona mi tukebele bele wana biso tosuki awa po to bima balabala te. Donc merci na ba oba otala pe ba oza intéressé. Bye bye. L'agence congolaise de prestations